Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi tozongeli toujours mwana mboka Dr Kabe ngai nazaka na bisika pe nakendelaka nayebi keno émission oyo bato bobengi mingi bosepeli mingi ezaki descente na ngai na rond-point ya Yolo kotalisa bino avenue Université en même temps pe bato ba moto baye pe epai lelo na yeli mwana mboka Dr Kabe mais après awa na koyana commune ya Tiasa na Kabinda place où ezalaka école oye koma wenze oye koma ba boutique après na okena Kikwiti na okende Itaga pour na hotel ça nous 3 écoles à l'état mais gratuité à enseignement mais école à l'état moko ba buki et komi wenze pourquoi na zongali Dr Kabe bato ba bengi ngai esa ngo toujours benga yemo Dr Kabe ngai na talisa kabino ye pour passer na bino botalisa ye soki aboyi ko yamba téléphone là ozongeli ngai soki apesi yo kisi oyoki malamu te zongela ye asala kisi mosusu to zongela explication télévision eza radio te yango na zongi Dr Kabe mbote mbote Fofana mbote ndeko oyo ngai CAN 2022 Qatar oyo nabengaka ye zolozolo trésor soki ye te mpo na bilili bulu mbote magazine tokomi wapi mbote DJ Quick mbote vraiment selon ceinture ya ndeko ya ngai eleze zambe apambo bino makasi nasina mesana affrontement makasi ndeko zambe ngolo maladi ezani ndeko na ngai maladi nini ya makasi ya makasi ezani ndeko na ngai ya liboso papa oyo ngai na yambi bandeko ya ngai botala ma témoignage musala nyoki po témoignage ndeko mama tombaki penza maladi ya AVC tokendeki na Saint Gabriel tomeki na kuna en tout cas simbakite baleki à partir ya poto balandaki ba publicité na ye bangone mutu ba tindaki l'histoire tant pe to yaki tunazalaki na doute en tout cas ezalaki ngana bango koswana mais au fur et à mesure tozoya en tout cas changement eloko nanu makasi ezalaki tension ezozaka ka 22 yo monga tension 22 musu pe 23 tension ezokoma bongo mais aye a maîtriser penda tension na ye ezalaka so na problème te kotambola na ye ezalaki fo bofanise na kiti mais na banda yo bango mo bakomona kaka na bilili ke akomi kotelema ye moko moni maladi yaka vitesse mais kokende nango ekendeke mwa malembe mais siko penza ke penza bon eloko ememi biso awa ezalaki santé vraiment edérangeaki papa tosali ba diagnostic ezalaki approprié pour na dérangement ya santé ya papa batrouvaki papa na problème ya prostate na déjà dans 95% toyaki awa na temple ya roi Salomo ayambi biso dose ya liboso tozwaki déjà eleki bien lelo toye tocontinue dose mais nakoyebisa bandeko oyo baza musika nzinga ya Kinshasa to na bavile mosusu bapesa roi Salomo confiance po biso ba oto ye toche tembe tomoni ngai pe na ye na canal ya muninga na nga o roi Salomo atataka cancer ya prostate nde na ye na papa na ngai awa bomoni ngai boyebi ngai naza mutu pe na Kisasa bomoni nga na bitando ike mais soki na ye awa o bakongo balobaka buka mona buka kwikila chaki tembe pa roi mena ye na oke na résultat nini oye koteka yepa ya Dr Kabe koteka tena yaki na mwana aza na problème ya mutu mwana azali na problème nini aza na problème ya mutu problème ya mutu ayeli te banda pa Dr Kabe bandi kosimba ye azalaki komisumbela ozokomisumbela mais azosuka su te azomisumbela te soki otindi ye akokende kozwa na ye eloko nyonso oyo kotinda ye soki otindi ye kende kozongisaki ozongisaki ezwa kopokezwaka azalaki soki ozotinda ye otaloka bo liboso donc ebanda olekokota te ata olobi ata nini azokomprendre eloko moko te siko akoma okende na ye opesi okende na ye meme kosumba na ye akisumba na ye akefanda ne na po asubi na ye asisi atelemi mama makambo ozoloba eza ya solo to eza lisolo ozobeta lisolo na bandeko na ye bakomi kotinda ye oliki kesolanga boye siko esalaki nanu bongo banda combien de temps maladi yango ewumeli ewumeli ya ndenge nini abotami nango obien ebandi ye bebe obien ndenge ebandaki na problème ya misu olisu tomeme na Saint Joseph opéré nsima misu tomonaka boye ekomi motu
est-ce que yawa abakisi ne azomela mwana moi ça va. Moi ça va. Donc comme mayele mwana mayele okotinda ye akokende peneti intelligence na ye komozoma espérance omona akokende kosumba na ye moko azali komisumbela akende kosuba ye moko azali komisubela ayawa nazotémoigner mpona papa Mukenga Barthelemy na ka ya maladie ya asthme. Papa azalaki na maladie ya asthme oyeba ndeni kaza nango azalaki nango mpo te eza maladie ebandaki ye mwa kala depuis 83 abandaki olanda na bamakambo ya baminganga melilakisi ya bandenge mosusu ya ndenge na ndenge me changement ezalaki te ya solo azalaki kotungisa matango nyonso na kozwa kisi moko babengaka salbutamol bato bazobela asima bayebi kisi wana me ekomaki na periode moko soki azomela kisi wana lisusu ezosuba ta ye moke te me nasepeli na kisi ya docteur Kabe po te mbala moko bapesi ye kisi wana namoni changement makasi na asima nde yango mpe nazotémoigne mpona bamosusu ete soki moto aza na likambo ya asima ifo aya akomela kisi wana ezosunga makasi. Eloko ememenga awa nazalaki na problème ya rein nalanda mpe bapiblisité ya bino mingi na tv me na bandeki kondima te si nde natamboli kote natambolaki wana esimbi te nde nalobi nayaka awa esali da bambula boni na maladi oyo nasali nango presque 5 ans. 5 ans mama 5 ans sike ozwa batraitement ndenge na ndenge nazwa batraitement ndenge na ndenge mpe natambola bisika ndenge na ndenge nazwi solution te nalanda bino mpe na tv nandamona bino kaka neti bato lokuta navai na bi te naya naye koya awa mpe nalandi traitement nanga 1 mois ngai oyo antuka nayoki bien nazongi suku na tindeye ngai nakesa échographie nakei na koti échographie namemeli docteur enveloppe nde tokendaka nango docteur akei atali abi naza esu na problème ya rein te mama zela nano est-ce que wana makambo ozoloba eza ya solo to maladi etangi eza maladi monene mama oyo bamoninga soki olingi napesi bino adresse na ngai navai na njili na 47 nabia maloba no eleki trop sukali est-ce que eza cop te bobeti eza cop te na yebi te ngai mpe na bandeki kotala nde baninga bandota na ndo abenge mpe ka moto alokuta moyibi nanda beka moto me kote atambolaki nazwi nanga solution te nde mona yabi te nakendeka kota moto moyibi wana na ye nasali traitement nanga 1 mois nakie mpe kaka docteur akanga nga ke naza problème ya rein kaka ye wana esu nazongi akomeli nga bon nakie na koti échographie na le rocher nakie na memeli enveloppe ayebisi nga abi rein nanga eza normal. Nini ememi yo awa eloko ememaki nga awa nazali na miome nazalaki lokola kopo moto nyonso kuta ndomonanga na nzela te sikoyo ekomi mpena ko moto nyonso azomonanga sikoyo ya solo nyonso nde eza boye kota komi normal docteur Kabe nzambe moto atindeli biso ye soki ye te nani misusu na mboka oyo mais normal yango ozoloba eza normal ate nini ozalaki ndenge nini liboso sikoyo okomi ndenge nini sikoyo nazalaki na ndokomona pemba mokuse ndetika ekangama esika moko sikoyo namona libumu normal nazolia normal yango nde nayebisaka bato boye mosala nyonso tout il faut témoignage soki témoignage eza te eza lokuta mpo na nini nazoloba bongo tala ndeko wana andimi mpona kodénonce message forte mpona mobilisation koyebisa bandeko oyo bazoignore médecine ya bakoko na yo problème eteli ya cancer ovaire mais malgré basere badémarche ebele esimbi te asali nini nakende kokutana na grand maître mais andenge ayaki tokutana na ye tosolaki na ndeko na bino vraiment témoignage yango wana bon nayaki déjà ça fait un bon moment tozoya awa ngai na mama par rapport ya ka mama na biso akutanaki nango c'était très grave nde toyaki kokutana na maboko ya docteur Kabe. Mama azalaki na ka nini nde mama azalaki na problème ya cancer ya ovaire alors elekaki depuis bambula na bambula ekomplikaki ye santé totamboli bopito ya minene ya ville ya Kinshasa tokei partout tokutana mingi ngai nde natambolaka na ye ngai natamboli na mama presque hôpital minene tokutami na bamédecin directeur général hôpitaux nakotanga bakoma bopito mosusu te pour ne pas créer des problèmes nde situation ebandaki kochanger te mama azalaki kaka na même problème ebandaki kosagrave ekoma iti na niveau makolo ne nyonso ezokauka akotambola lisu te pour que mama alala na butu esengeli amela basopifere esengeli bolukende kisa bamela donc situation ebandaki kosinquiété biso nyonso na libota
ekomaki vraiment très grave. Yango nde on avait trouvé tokoma même kokanisa kozwa idée tobunda na bambongo ke tomeka komema ye libanda me bamakoki nde bande kopermettre biso te. Alors un de ce jour nga nabimaki nde ka nakendaki kotanga koluka banzela na ngai mama abengi ngai abandaki kolanda émission moko na tv abi amoni docteur moko avant nanu nalobela yango tomekai mpe badocteur mosusu tant tolonge baminganga oyo ya bapito minene tokepa baminganga oyo batretaka na bokoko totamboli na banzele kikole bamingango nyonso bayebani oyo na kotanga nkombo ati tokekeke bamisusu bapropose biso bambongo bainterprete donc todepense mbongo ya makasi mais solution ezwamaki biso te solution ezwamaki biso te nde mama bandaki kolanda émission ya docteur Kabe ayebisi ngai docteur moko namoni batémoignage nga vraiment franchement nabundaki na bi mama si tu dépenses trop alors ça vaut pas la peine d'ailleurs mama kopesaki ngai vraiment alendisaki ngai yango nde tokokutana awa na kati ya hôpital mpaka bile ya docteur Kabe vraiment toyaki na idée tomeka lokwa tokenda omeka pa bato misusu mais depuis toyawa mama bani traitement nazo rassurer bino mama zolala calmement mama comme kotambola normalement abandi kosala musala yemo pazo tambola zo sobola donc problème oya cancer ya ovaire ngaki lia mama na biso ndenge nazo yebisa bino bandeko na ngai témoignage frère vivant mama akusongi normalement aosa makambo nyonso alors na ina benga bino bisika nyonso bozali il se peut que lokola biso bo dépenser mbongo bozolikia te bozoyeba te bisika nini bokende ngai ndeko na bino congolais lokola bino kinois lokola bino na ina bengisa bino oya boya komeka docteur Kabe je pense que lokola ngai na pesa témoignage oya kovanda na kiti oyo ekozala bino nazo rassurer bino ke docteur Kabe aza ya nzambe ya mibale eza nini tala mwana mobali wana merci bandeko na ngai na mputu monde mezo apesi bino mbote nalobi mokili mobimba mezo apesi bino mbote bozoyoka munoko ya mboka na ngade zala interprete ya ndeko na yo papa wana autaki anglais nani Allemagne kobima koya na ye na Allemagne kokoma na mboka na ngai abikisi bandeko na ye premièrement ye moko altrose ezalaki koboka ye faudrait kotia baprote kosala boye mais eza basale grâce a ndeko na ngai mobali papa wana ye wana mpe lisusu ndeko na ngai ye moko na problème ya sucre azalaki diabétique mais nzambe arépondre ye mbala moko ndeko na ngai mobali awuti Allemagne to prélever sucre na ye totali sur 350 91 91 vraiment tala na niveau ndeko na ngai comme na ngai mozimi ngelesa Jean-Pierre. Oui papa Muzima nini oye kosala awa naiki mpona naiki na mpasi ya mokongo naiki na cancer ni sucre naiki na genou mpasi vraiment genou sikoyo nde vraiment donc na limite basalaka so opération genou c'est que ebonga esenga basala opération basenga basala opération ya solo ouais sikoyo malade ebele bongo donc genou kaka yo sucre kaka yo mokongo mpe kaka yo alors yebisa biso nanu est-ce que obiye kamba moko epa docteur Kabe to otambolaki nanu parce que tomoni ozopesa témoignage natambolaki mpa baminganga bakende hôpitaux basalanga baexamen bapesanga mpe bakisi nayi toujours na douleur wana ya mokongo douleur depuis même na genou ekomaki likomo ya opération nde nalingaki yango te ntango nde nalandaka kaka na youtube tali namoni docteur Kabe azokoloba vraiment naleki na batradi praticien bele nazwi mpe bakisi epa na bango ça n'a pas changé eloko mo changement te mais ntango na ye awa nazwi kisi apesinga kisi oyo ya kotongola na oyo ya komela vraiment na connaître un grand changement yango ozoloba eza na sens nini parce que olobi oza na diabète olobaki genou olobaki mokongo c'est que sucre sikoyo eza na combien lelo nde nasalisi examen sucre na posinga résultat 91 naza même na sushi nasalaki mpo ezala lokuta te 91 non mais 91 eza normal
C'est que les gens ont maté, si on a maté, ils ont maté. Tu vas combien? La somme dernièrement la combat qui est juste à 340. Ah, c'est ça pour ma parce que le résultat est en goyo. 91% on a tout ça l'élo. Le salle examen qui a glycémie dans le diabète. Il y a seul. Si quand moi papa to moni papa. Siko papa. Yebisa bisonanu. Osali mikolo boni awa na traitement docteur Kabé. Oh. Na vous méritez hein? Na vous méritez? Ya solo. Na vous méritez ba kiso apesa na ngo yona bana comme la nanda. Mais papa, est-ce que ma cambozolo ba eza mambo solo to eza parce que tout le monde on le voit ba j'ai maladie autant eza maladie minene. Donc ma cambozolo ba arthrose, diabète bani. Na ko comprendre te. Na ko vi ata pourquoi ça ya solo. Mais sikoyo o uti na numboka ni. Na uti na normalement na uti na Allemagne. Maloba eza nini papa pona ba ndeko nyonso ko baza na poto ko baza libanda mboka ko baza na Allemagne en tant que diaspora message nous peut ça na bango nyonso par rapport ya makambo na peut message na opesa bango mati ko beta tembe baya bamona kaka ndeko moko wan oyo akutaka Allemagne abikisi pe lisusu ndeko na ye oncle na ye mwana ya yaya na ye ye wana pe lisusu pona problème etali ya cancer d'intestin oyo ya colon. Mais bosu sangai ngako mulanga Serge na vai na kitambo bon noko na ngauta ipota ye amuteki Allemagne aye kwa cancer ya intestin estomac déranger na makasi aye singa toke pas docteur Kabé en tout cas na kiso apesa nga na début na tuka na sentir guérison makasi vraiment par rapport na ki trop faible na ki ezaki maladie ni ezaki cancer ya intestin na estomac. Cancer en haut, il y a des niveaux de cancer. Na kutaki scanner. Ya solo. Petit scanner oui na ACG. Ba checker ngai ba komona ke na cancer estomac ndi to yaki ba pesinga ba kisa tout. Siko ça va en zolo ba ezaki ndenge ni c'est que liboso za ndenge ni. Liboso est trop faible, peu ba douleur partout. Ya solo ba oui na ba Congo surtout na estomac ko lobate ndo sumba ou même makila. Ya solo oui pour le moment to ba kiso ba pesinga ça va. Ozana ndeko na yo aza diabétique suki sangai. Respectez ma norme ya grand maison. Ozana ndeko na yo aza na problème ya cancer d'intestin ou ya colon. Ben nalobi suki sananunga. Comment pas nalobi moka oyo mibali bazate. Oh. En tant que bâtonnier na kotelemena biloko nyonso ya mabe na kombo ya Nzambe maladie nyonso incurable en général sauf la mort muto kokufa mokili kotikala seko na seko ya Nzambe nana koya kotseka sembe ka omo yemoko yakana seko sembe be message à Lukuta message à Lukuta yakana seko sembe bembe au moins yemoko nde mukoro moke docteur Kabé ba témoignage oyokana kana ba tete ndako oyokana na yeni ni bande kuna ngai ba sima mbongo pa oh Fofana yo yebi ke bino bozela ka bato asongi songi soki eloko eza yango te papa bino bozela te ke boke ko bisa moto sima ya ndako ko beba kaka merci de Belezer merci député national maison passion mbot les trois wana na kozela jour wana tokoaccompagné à ser ndeko désert mikolo ebele ndeko na ngai mwana wotikele ngai ye vraiment ya solo mpenza oyo omesana mina mwana mboki désert c'est ça mais lelo mwana mboka eza akomi président ya aser osala ye mosala biso tokola na lokolo ndeko na ngai mais yango nalobi mais pesa kebela bana mabele okona meme soki abota akopesa mpe lisusu mwana libere tala osalaka apele mpe ya bana mibali mpona vraiment le problème ke oza na ndeko na yo aza drépanocytose ou bien anémie SS sukisanga oza na ndeko na yo aza na problème ya arthrose ou bien hernie discale sukisanga ntango ozolanda message kondima te
lobaka eza message ya lokuta me tokutana ndeko na yo aza na problème etali ya cirrhose 2 fois calcul rénal mabanga na voie rénale vrai nalobi moyen osuba eza te sukisa nanu ngai bandeko ya calcul rénal boza esika nini yango temple alobi boye na mboka oyo mibali baza te référence ya grand maître eza kabambare bokasi calcul rénal bana mibali bosukisa ngai oza na ndeko na yo aza na problème ya calcul rénal vraiment sukisa ngai lokola mwana mwasi wana c'est le temple du roi Salomon zamba nangu ya les bâtonniers eza bâton de Moïse eza mukumba tokokoendela ngu tisuka tokoteya bato lokola Noé mais nzambe ndimaki mpona kovisite Noé lokola insolare nana ndimaki ke eske nalobi ntango nzambe akenda kovisite Noé nana ndimaki motu te eske na bantango wana eske babishop bazalaki te baomona ye ka basala aventure bapote bazalaki te momeli masanga c'est un soulard le message ena nzambe ye kovisite un soulard bandeni bakendaki na ntango wana mpo na bwato wana Noé banyama na zamba bazoyoka tokorépondre bino banyama na zamba bazoyoka ntango Noé azobetela sete chaque 4 heures wana nani mo papa bato balali Noé soulard wana azo tala nani makapo bokokangela ngai Noé weto balobi Noé aza soulard botika yana papa manoke ebetaki pendant 40 jours eza koloba nini biso tozoyebisa bantu maladie incurable en général sauf la mort traitement nango okotamboli na yo omona eloko te mais bosukisa biso okoyoka baza bacharlatan mais batémoignage presque lelo ça fait presque 13e année yango na mboka oyo ya ngai nalobi 13e oyo nalobi yango oyo depuis to siège papa boloko avocat baya ba défendre ndeko nanga muto akufaka akanga pe bilote osi oyoki nalobi soki muto akufi eza likambo ya nzambe ndeko nanga soki muto akufi penza nga nazobi soki mutu soki akufi eza problème etali nzambe esili mais pour la pratique T 001 en temps 77 hein 001 nalobi toko dénoncer message yango nde nazoyebisa bato boye tala mama wana ayaki na problème ya insuffisance rénale alobi nini papa nayokaka boza bacharlatan bosolo biloko moko ezanga ntina bopesa bato bambongo c'est ça il faut mutu mpenza azala bongo c'est ça ngai na félicitaki mama wana napesaki mpe coup de chapeau mutu azalaka bongo eza teke te malanda ngulu bayebiso likambo bale moko ondimi te zala na tembe bato nyonso bozomona wana baza batoma bayaki komekale baziki nayokaki sango na televizio ke docteur azosala makambo nyonso ya bien ayaki na re de côté ya kokanga mabloke ya solo mama ya solo sikoyo nayoki na mama oyo navandi awa naza bien naza na kimia esika nyonso ezala kokanga ndenge esalaki kote ya bafoi nyonso bisika nyonso nazoyoka lisusu te mama maladi ozolobela wana eza maladi makasi nazokomprendre te ekangamaki na ndenge nini ndenge esalaka wana ezala nde explike na bato bacomprendre nakokaki ya kotelema te ya kotambola te komema kilo te kotombola ta bidon ya 5 litre te ya solo mama nakoki te epuis nazotoka na ere nyonso azalaki ya kotoka nakoki komema ta bidon ya 5 litre te mpe komata ngomba te ebongo sikoyo lelo ntango nakomi awa nameli kisi ya docteur nayoki bien nazomema bidon nazotombola nazomika bilamba makambo nyonso nazosala ya solo mama sikoyo osali mikolo boni mpo oyoka changement wana lo guérison wana ekota na nzoto nasali pa meme 2 semaines oyo guérison wana ekoti na kati ya nzoto na ngai yango nde nayebisi bato boye oza na ndeko na yo aza tuberculé tout type de tibar bosukisa nanu ngai tuberculose osese ya mikuwa ntango ozolanda message ngai nazoloba boye kondima na yo te il faudrait vraiment nzambe ye moko ndeko bandani bandemaki mpenza ke mokili oyo mpenza eza ya nzambe
tango wana nangozodemaki te baye kondima jour nini ke mpenza nzambe azali ntango kobeta mfimbo mpenza esalami mpenza babeti ye mpenza makila mpe etangame bayokomona place ke ekeseni jour nini ntango 3 jours ekoki bino bobumi motu me kende so contrôle tombo yango wana tombo wana eloko eza na te moto aseko c'est ça mpona kabe en tant que grand maître nakodénonce message ti soki ya mpembe ti soki mpembe oza na kondima ndeko nalobi eloko eza te biso tozobanga nzambe eza mokili te eza makambo ya butu mais bopesa biso makambo ya butu wana comment pas maladi moto omelaka bakisi chaque jour esilaka te komela bakisi okomela bakisi ti mokolo nini soki eza makambo ya butu mais boya kosukisa biso en tant que praticien biso tozokomisa nzambe azali asali mpenza banzete bato tozodécouvrir eloko moko te okosambela nzambe osambeli nzambe omonaka na ata eloko moko te na ndoto oyo mpenza nzambe aye kovisite yo menoti na lokolo neti dr kabe nzambe avisitaka biso nzambe akovisite ngai mpo na nini azoloba ndeko na ngai selo pratique okomona nzambe asali grâce omoni ndeko na yo aye azalaka na problème tel exemple typique totie calcule renal mabanga wana na va renal papa maladie ye ndeko na ngai mobali suba na problème mais oyeye pas docteur kabe en tant que oyo eza mosali ya nzambe parce que nzambe est ce que ngai nakenda banzete nakenda banzete yango nde nayebisaka bato boye nakokende nango ti suka mosala ya bandoki oyo bino bozoloba bozokomisa bandoki wana ngai nazomona ngai eloko te oza na ndeko na yo aza na problème spirituel vraiment papa ye ngai nakotala nzoto nayebisi bandoki zela mpenza na nzoto ya libende nakoluwe moto aposte asude basudele ngai mpenza mabende wana mais soki mpenza ke eza ya solo ke eza nzoto oyo lokola kambe chere oyo oyo ya mai na makila chere oyo te papa nakoyebisa bino boye eloko eza nango te eza message ya grand maison eza message ya grand maître nakodénonce message bongo ti suka oza na ndeko na yo aza na problème liboma trouble mental me bosukisa ngai ndeko na ngai Fofana Zamba Pambola bino merci Zamba Pambola makazile tokomi wapi Zamba Pambola pe bana nyonso ya déboulonnage pete na ngai Marcel na marula masanga mafuta mwana woyo yo mwana woyo mwasi Zamba Pambola visionnaire ndeko na ngai Zamba Pambola yo ndeko Elezer temple apesi yo mbote esika naza na se ya nzete nzete na ngai yango oyo ntango boyokaka naza na se ya nzete papa lakisa nzete biso tozokroire ke nzambe azali en tant que maison internationale œuvre en esprit œuvre ne tombera jamais nakoyebisa bino boy napesi monde entier mbote en tant que temple sa ekolo nazalaka motete naza mwongo naza mokwanzumba nalobi nazalaka na ekolo te en tant que maison internationale nana kozala ndeko na ngai bato nyonso to baza bandeko na ngai tedekeso mondele baza bandeko na ngai tokosala nini bandeko toza na posa soki nakuti mpenza yo na maladi na nzoto nakosala yo mpenza bato yango nakuta moto na maladi na nzoto te ozwi ndeko na yo aza na n'importe quelle maladie boye kosundola yango awa lokola mwana moko bayaki na yawo nayebi te nakobenga yo un jour oya kotala mwana wana asi aleki mpenza na media na bino asi baleki mais na minute nazotravaille nakolakisa yo mpenza me ngai naza makasi na bokoko ndeko na ngai ngai nazokroire ke nayebisi yo ke moto akosa yo te odetekabe azwaki shite boye te lokuta lobaki akenda kofema na se ya nzete papa eza presque 11 baplomb de mérite eza ya nini bapesi yango ifo na mérite ndeko na ngai batrophée yango wana nayebisaka bandeko na ngai boye mpo na niveau international même national
eloko ya nakoyebisa yo eza nini zwa maladie incurable lokola bahépatite ndeko eza virus neti moko ayebisi opeske oyebi vh papa yo ozolo vh wana eloko nazotuna tuna ngai ke problème docteur kabe estce cancer ozosilisa yango na répondre yo lokola cancer de ça eleki vh ndeko na nga mobali bakoki kodestabilize yo vraiment pas même 2 ans de processus mais moto ya vh akosala 2 ans 20 ans 30 ans ndeko docteur kabe teveza ngunga nalingi otala caméra bana mibali nyonso to nalobi boye yo nde mwana mobali omataka na mutuka ya bato sans plaque yaka na mpenza nalobi na fixe nanu plaque na makolo na yo wana na mukongo na yo wana mwana mobali nyonso tu sans plaque otambulaka na mutuka ya bato basomeli yango plaque moto azokota na mutuka aza sans plaque donc les gens non identifiés bozwela bana mibali nyonso tu baza non identifié ndeko napesa bango mpenza matricule na bango numero plaque na yango ya bandeko na bino tokobimisa mobali nyonso tu napesi ye 48 heures mwana mwasi na divise 48 heures totia yango 24 heures mobali fodi akende ye asuka na nzela madoba eza nini fomana les trois aser baza na fikini elongo na mwana mboki bokobomisanga ye pambo mpona nini docteur kabe akozala to te akozala ye moko gamete pesa modo de les trois bato nyonso bokuta na grand maison na fikini na ceinture na ngai oyo mwana oyo nayebisaka nkombo na ye ezali awa nakopesa yango te bokoya koyiba ngai nano ballon d'or kane 2022 Qatar wana nkombo nango yango wana mais les trois tapes akozala na fikini tokozala na kane 2022 toyoka mwana mokili ezaka nalobi tokozala na petit na ngai wana akozala petit eza petit eza ceinture mpenza ke ntango yokoka ceinture wana eza petit wana et puis nani les trois il faudrait na kobima na mukombozi nalobi boye papa po bondima mpenza ke mwana mobali wana ndeko eleger kenda liboso ndeko mais ozopesaka yo nini nayebisaki yo message moko boye nayaka nayoki te aza na parlement moye tosala émission lelo eza te akende kolobela nani bandeko na bino sasa kende liboso ndeko eleger kozonga nsima te eza message ya grand maître osoki ozongi nsima ade nalobi kozonga nsima te nakoya mpona koakompagne oyo na mokombozi en tant que le bâtonnier nakoya na bâtonnier kopesa mpe lisusu yango mpe lisusu na maboko osima mpenza yango na maboko depuis nabimisa yango nani napesa oyo mpenza na maboko osima mpenza mokombozi yango nakopesa ye nabete yango mpenza na maboko azwa mpenza force mpenza ya kopasola mpenza nzela ndenge mpenza nalobi boye ntango moïse awutaka na bana israélien na égypte akatisaki mpenza azokaki nsima te ndeko nakopesa yo baton dekoeleder jour nakoya na ya ngai bato merci télévision eza ngonga bosukisa nano ngai bandoki après docteur kabe tokokita na kabinda tokokita na itaga na kikwiti mpona kotesamoko ya ekole aleta oyo ekei oyo aza na posa docteur benga na numéro ya telefone okozwa docteur kabe est ce que tokosi